Oui, bonjour, bonsoir. Balandino surtout à Denis Merveille officiel. Voilà, Bandeko. Mais ça, qu'on partage un abisso même ma vie, de partager un abisso information en temps réel. Voilà, tu as une affaire, moi, si à de la star artiste en abisso, sa femme est Frida, Walter Otika Bisso, les 2 8e mois 2024, où Makambo Koma qui tendu, c'est comment qui vraiment tendu, artiste balo baïpaï, l'état le baïpaï, famille le baïpaï, donc ils qui vraiment très compliqué. Ngambe azwa le kumo Makambo Komi déjà que je pense qu'il est compromis est mis entre famille à Frida, de fait Frida qui sont repose en paix, la famille artiste du solo la star ou Azali ou Azali jusqu'à pour rencontrer Mobali Naï. Voilà. De la star, Azaza toujours na bakoko so, batu bayebi la star ou baza proche de la star, ba comprendre que de la star, Aza vraiment liberté. Au mini banda le bakeno, de la star Akimi na poto, de la star Akeboye, de la star Azongi Boye, de la star Azalaki, Mboka wana te bakande ko kanisa. Azalaki na boko ya l'état jusqu'à preuve du contraire. Batala réellement ce qui Azalaki ou yete. Yango temps ils ont mis tellement ébélé boyé jusqu'à ce que tout le monde a plus que ma boum programme il y a obsèque il y a notre maman, notre sœur, notre conseil na Kombo ya Frida oyo outil obima. Alors Dieu soit toujours loué parce que balobi ke nyonso oyo bandaka esukaka to esilaka. Alors makambo bandaki ya likolo evimbi ekebo ezongi boye à faire l'état sur comme maboko esengi intervention ya ba avocat ministère public bala ya makambo yango sur réellement de la star yende mutu ataki maboko na liwa ya mwasi na ye soki ezali kaka coïncidence na ndenge ayaki parce que départ bato mosusu balobaki ke non ekoki ezala de la star mpo ya makambo ya concert oyo ya occasion de paris ya Fabregas miso abi que non c'est pas ça ezalaka coïncidence ya pamba Frida tiki biso po ezali noir mo eza naturel donc il y avait de makambo ezalaki tellement ébélé oyo esalaki ke baréalité to bavérité vraiment eyebana te comme il faut. Alors de la star azalaki vraiment mal à l'aise akotambola boye aza accusé ozonga boye azalaki accusé et puis famille tellement bandaki kolandela de la star makasi po famille ngai koyeba vraiment source ya liwa mwana na bango. Quelques membres de la famille bapointaki liwa na de la star azalaki coupable mais côté mosusu bato mosusu balobi ke non indi sa culpabilité emonani te et puis l'état ye moko oyo akataka makambo batalaki bafait pardon bakomprenaki ke non ezalaki une mort naturelle. Jusque là questionnement, deux camps, deux poids, deux mesures. Hein? Côté la famille mwasi baoyo ba autrement, côté la famille artistique cette famille a de la star baoyo pe ndenge mosusu, côté l'état pe azui décision na ndenge na ye. Ce qui est très important minute oyo moto soki akufi na culture na biso africain il faut akundama donc tellement qu'il bible lobaki ke oyaki na mabele okozonga na mabele même mpe oyo esalamaka to ezosalama toujours na bandeko na biso donc soki oyaki na mabele il faut ozonga toujours na mabele likambo ate umeli ndenge nini solution ezwamaka bipai 2 ou 3 personnes bakutani yango oyo nation ekutayema ya banzembo na ye ata kulela ya butu tongo ekotana moi pe ekobima quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra hein donc c'est ça oui nation pe déjà yemba et la qui vraiment que quel que soit les problèmes quel que soit n'importe quel eloko solution ezwamaka toujours ipai mibale misato basangani bibelobi ke nzambe aza kati na bango même mpe na biso na mokili ipai mibale misato basangani solution toujours ezwamaka même bibelobi na biso est-ce que nature peut enseigner à biso te oui c'est ça la nature qui nous enseigne nature nde moto ezoenseigner biso bamakambo nyonso tu po kopona biso toza na balabala toza na limité facilement na 16e rue bipai kosala émission na biso mingi mpe baza na posa bayeba peut-être nini ezali koleka alors bopanza baémission oyo bopartage baélément bacontenu bolike bopartage eza vraiment très important ce qui est très important pour nous maintenant po toyoki sango ke enterrement ya Frida mwasi ya de la star feu mwasi ya de la star ou soit des feintes
hein, de Sainte Frida. Vraiment, et ça la biso tellement bien, tellement bien, tellement bien, tellement bien, parce que compromis vraiment et soit mis entre les deux familles pour na pas solution il y a makambo oyo. Ils allaient qui vraiment passe, ils allaient qui vraiment difficile à retrouver solution ou cette compromis dans makambo oyo, mais Dieu est toujours grand. Solution et soit mis de konabiso ya mwasi Frida kalami kaza ko kundama. Alors pour moi c'est qu'ils allaient dimanche oyo ils allaient nango le jeudi le 26 vendredi le 27 samedi le 28 dimanche le 29 voilà le 29 dimanche le 29 ça me veille mortuaire au bâti la salle na biso la grâce où ça la kana victoire victoire matonge yo bipa bato baleka régulièrement sur le les kauka ou les candidats tout ça donc c'est ça et ils allaient na la grâce et puis bâti mort ils allaient na mabanga ils allaient place na yolo bipa wapi nzoto na ye bakotombola retour ya bato na morgue bakozonga lisusu na salle la grâce oyo ekosala ete tolela ndeko na biso na ndenge elongo bani. Que Dieu vraiment soit loué. La mission na biso ezali na caractère moko boye ezali ya ko partager caractère social informatif to aimer to partager to liker ezalaka très important plus que besoin liker plus que besoin aimer et ça la biso vraiment bien bandeko bosu na biso o na yango. Alors tokomi na deuxième sujet na biso par rapport à la mort où il n'y a pas si vraiment il y a un artiste na biso bato tika biso bazami satou il y a makasi ya tozi boso faki boso c'est mignon maniata et à son âme moi na BCBG pe moi na ya 4x4 bazaki wenge d'ensemble pour abanda liboso kuna malgré carrière na ye très professionnel ezalaki na BCBG mais abanda liboso na wenge d'ensemble c'est-à-dire que dès oyo ils ont raté à BCBG ba na BCBG non malgré qu'ils a bipa et wapi asisi makambu na ye mais dès na ye ezali pe dès moko boya ba wenge men tout ba congolais tout pe la musicien nyonso tout ozala ya orchestre X to Y azali ki inde quoi ko faire partie na corps musical na biso ba to kotika biso nzambe vraiment azoli moni na kimia pour ba obsèque na ye pe kala mingi te atokoye ba yango parce que quand on fait à rapatrier quand on est en Inde na peut-être qu'on en Inde il fait le mois Inde et il y a pardon il y a Inde et il y a tant encore na ye ko ta Inde et ye to vous avoir précision place wapi ba kolele la ye parce que tu jusque là et ça toujours na ba makambu boye famille ya papa baza à côté ya matete famille ya maman baza à côté ya kitambo monsieur lobi qui est côté ya bandal et tout donc tout ça mais certitude je projet ngand porte-parole ya wenge BCBG bipa wapi c'est qui atia kibiso en tant que la carrière na professionnelle à lobi était tango pour la décision pour encore et ya nde tokoyeba pe tokomona salle bipa wapi oyo tokopona to zala na veille mortuaire to lela ndeko na biso Séguin Maniata. Comment question me repose en paix bao bayebi vraiment tous se mobiliser fortement to pesa maboko na maboko pona ko lelisa bandeko po d'accord dans ndeko na biso. C'est vraiment très important. Alors bipa wapi atika kinda kuna ye ya kofutela na bon marché tout kinda pe kuna bande na biso mususu ba concert na biso ba kofera na biso to moi ki le kai kuna bande ko lobi ki no de ko za la place wana te parce que ye déjà akoma na suka abane ko ngwa biloko na ye et que ni nanda ko sa tunie de l'année ko sala ils a première il faut que zo qui a parti à kuna et to c'est la précision mususu to ande ko na biso da ko da pe pour appeler son âme et le c'est là toujours ba serviteur de Dieu da kumuda passer da kumuda une fois que c'est qui beaucoup sous atiki biso na kati ya corps de Christ en tant qu'un chrétien en tant qu'un pasteur grand muda uti na monde aux alliés au biso bien la mokili na mokili a uti kuna aiko se convertir na christianisme eza pas moko munene to tika ndio na biso da kumuda bomote de na yepe zala de moko ya makasi ba pasteur ba frère en Christ, ba sœur en Christ, ba église nous ce corps de Christ ba sambela ka vraiment Yesu Masia comme moi sambela na Yesu Masia
ce que vous allez à tout bête mon religion mususu pas de problème biso tout faire partie na batou biso tout makanzambe quoi que là ikolo na c'est alors tout le monde les gars très bien côté peu musique ba wenge men boti ala raté que bo se pencher karaté na sege mignon na ndenge ya kufa oui bien sûr ande on a biso akitika biso aza wenge men mais après de inaye soki nzamba kosunga ki akuna mavant après tolandela pe ka ya musicien oyo abeti na Congo oyo aningisi Congo asali succès moko ya makasi voire même wenge d'ensemble ba yebi très bien parce que atira ba on libaya ba semo yo ba année 80 atira ba on libaya et puis na ba année 90 je pense atira ba on libaya et puis na ba année 2000 awa bipa wapi da kumuda Linda Castro Dimaki tout ça asala pe succès na ndenge na ye donc yango na ngi tukoloba ba information nyonso sur besoin en temps réel pour partager pour aimer surtout ça la live bo maka live bo partager bo commentaka pour maintenir toujours la même standing na biso tout ça qui moi bref ya ko Sabino mingi ya kolobezalité joyeux Noël je pense qu'il était le 25 ben bonne fête en général hein? Bonne fête en général bonne fête à tous zambe vraiment à battre la biso à son biso voilà vous remercier les sous bateau balandaka biso bakomelaka biso ata na privé numéro ezalaka wana bapase tokomaka wana plus 243 balingaka ya Willy Moucheni to ya mboka plus 243 83 17 86 100 ya Willy Moucheni après 83 17 86 100 là beaucoup soit biso to solola vraiment comme il faut. Alors, conseil à vous, ensemble, toute la musique, il y a Congo, bonne musique, tout qui est dévotion, tout allons toujours ensemble, na ensemble le roi de la forêt. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous protéger. Joyeux anniversaire, hein? Il y a manager, big manager, grand gérant, hein? Combo ya David Yeko azali gérant na Exodus Hop eza na ma campagne bipai wapi eza maison d'habillement ezali pe bipai wapi so oza otamboli olio ka moi fraîcheur moi makasi na kinza makasi hein moi na kinza makasi so ka moi fraîcheur ko hésiter te ma campagne espace wapi à côté ya station na ma campagne maison Exodus Hop bipa pour mon gérant Yemoko en face David Yeko. Joyeux anniversaire David Yeko au Kokisi encore une année donc dans quelques jours David Yeko Kokisi parce que tout lui a peu franchi ligne le 1er janvier parce que ça ko fêter ba bonne année David Yeko a ça ko fêter anniversaire naie. En tout cas, Big Nana, j'ai vraiment merci beaucoup, félicitations pour la maille, les Alaranango, vous avez conduit toujours bien, Exodus Hop, hein, il peut battre la bilamba, surtout Banabasi, la bilamba qualité, Babasi à top pour la bilamba qualité, vous hésitez, maison Exodus Hop, dans ma campagne. David Yeko, merci beaucoup. Tout le monde Rolanda Bisso, vous commenter après avant de commenter na bino nde osala ke biso to avancer toujours ou to commenter libanga ekozanga te MPC nga pesa même numéro wana boyoki 083 17 86 100 on a tindama check bien affûté ma bête quoi et ça va bien qu'il est nous bénisse tous merci.